Dans les rois d'Afora, il y a toujours Weranson, il y a toujours l'homme qui contrôle les territoires du royaume Congo, systématiquement d'être un pouvoir extraordinaire, capable de guérir même les malades. Et on a pas qu'il faut apprécier l'homme à son époque à l'ingratitude condamnable. Mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles, ça va chaîner. Mais quiconque châtie Weranson, il sera châtié par les inconnus. N'est-ce biso to bimaka ba Sankara babimi ba Piroche babimi ba ya Ojani babimi ba Blaise Elema babimi honorable King Tekila babimi ba ve Percy Tumba ba tu babimara. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Promo TV. Surtout aimez, partagez, appuyez sur la barre rouge pour s'abonner. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer un seul événement ou une publication. Baroloba, baroloba pona oluka. Moi le na Congo, na mérité le na Congo na tala na salanga mo analyse. Na compagnie congolais aza mutu moko pona oluka kaka ko bebi sa vie ya ndeko na ye. Donc on a mona na Congo. Donc Congolais na mutema mambebo de naissance mo boy, aluka ka lo mo boy pakota on na kati. Donc Congolais azango ebsa mutu courage, Congolais azango ebsa mutu félicitations, Congolais azango ebsa mutu peut-être merci. Zon pan, ce bali betia bali pas le ba en tout cas félicitations sia. Mais tu as na tiel, c'est boy boy. Zon pan de bakenda Congolais kenda bon. Igela coiffe ikote, papa na Kerwan, éternel Kenaya. Kanda, taba, ikote. Nganda Taba. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Icotey. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icotey. 01 41 55 0000. Ntaba Icotey. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics, avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. Descartes Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public, installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction à Tozana Mbongo Moké, opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import Michelo Atlantic Shipping et yé bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuté. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penza te. Please, bakoya koza koli tina ndako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raph Ngindou, félicitations pour la promotion, c'est la pour l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger.
Donc il y a Moutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito et Oumela. Raph Ngindu, le présentateur la force créative Congo Promo. Ça n'a pas militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raph Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Come Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Raph Ngindu. Congo Promo. Confiance n'exclut pas les contrôles. C'est par cet adage que nous débutons notre émission, votre émission préférée, News des Kin sur Congo Promo Télévision #1. Et bien moi, Betty Massengou, la femme du patron, la journaliste internationale et professionnelle d'ailleurs. Hein. Je suis là pour vous servir avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. En tout cas, super salutations à vous. Merci pour la confiance que vous me faites. Merci surtout pour vos soutiens, pour vos prières. En tout cas, ça me va droit au cœur. Hein. Salutations aussi à l'équipe technique qui m'accompagne. Là, je vois déjà mon frère Jean Bilongo, hein, le caméraman professionnel. Salutations à Papa Dave Moubama, les papas de Joyce Davlin. Et salutations aussi à notre boss, le général Raph Ngindu depuis les États-Unis, Serge Piana, notre cordon. Salutations à vous, Christian Mbouy, notre DT. Bisous à vous. Voilà, aujourd'hui je reçois Papi le Prince, hein, le porte-parole intelligent, le porte-parole de Weranson, Igo de la Forêt, la bouche autorisée même de Weranson. Hein. Donc le Binanya Koboya, donc soldat ou abondé la maison mère. Voilà, bah le bi actualité za mingi mingi. Hein, donc webi makambuto les kana maison mère. Donc tout ça on a trouvé tara masolo na yango. Est-ce que Weranson aza na justice, na cour constitutionnelle? On ne sait jamais, donc on ne sait pas encore. Papi le Prince, on a informé Bisso et puis maison mère de Tambola Ndengenini. Voilà, le Prince, bonjour. Ouais, bonjour Betty. Bonne année. Hein? Ouais, merci, bonne aussi parce que d'abord on a remercié monde à la biso na Rosa Lengrata bana parole sans pourtant on a remercié boss nanga wazota la biso en direct à parler Weransonik, le roi d'Avoré, leader wala la tanga soité, leader oiseau respecté condition physique ne oiseau ti lelo à mon sa beauté na le roi du bébé na kata berceau sur talo ko de na kata tongo. Donc on a remercié maman la biso, maman si de Jimam Pata, maman pasteur au pasota la biso en direct à parler Weransonik aux États-Unis. Parce que on a parlé Weransonik, on a dérapé. Toi, ils sont aux États-Unis, précisément à Chicago. On a moni déjà on a biso Bexosé na Bagdadi. Et puis surtout Papi le Prince. J'espère que 2019 on a côté qui ont bien parce qu'il y a qui vraiment maladie. Donc Nzamba salinga grâce encore une fois na zongi vraiment bonne santé. On monte on bengi na binaya et on a pesi batu tout bambote open na bon mankai Papi le Prince na niveau média au bano mon ngate na si bolinga ngato bolela ki Papi le Prince on a entendu Papi le Prince boy mais les longa yo sou na zongeli bino tout bambote makasi. Voilà, en tout cas gloire à Dieu qu'on a Prince. Donc les autres mais asa déjà wana répondre au musala nae azongeli ba émission car ndenge za rapport pour défendre Weranson pour défendre maison mère mais Papi le Prince ozaki malade actualité ezala qui vraiment makasi na maison mère mais n'empêche donc ozongi de musala na yo to meka un peu kolobela yango élection les cas qui Weranson abima quitté ainsi que sa femme maman Sylvie Mampata en tout cas bato belé ba interprétango ndenge balingi et belé ba sepeli ba lobi ndeka et so ba lobi wera betara musique abetaneka musique ba msupe ba lobi non c'est ni de mutekati Weranson je sais pas yo mo lero yo quelque information na nanu comment koko jijango en tout cas ba fanatique tout ba otala biso monde na tebo otala biso. Donc, mon élément, on a eu Sabatuba comprendre le mot Papi le Prince Azaki moi absent à la télévision. Mais Batu Batala Ginde Makambe Kendaki, Nande Kendaki. Donc, les rois de la forêt, Salim Moussa Narito, qu'on campagne c'était bien. Bon, comme ils ont déjà Makambo, ils ont des politiques, il y a un moment à Menito déjà, on a un rôle baraki, on a des fanatiques, on a bisotou balinga biso, la vie continue. Dans Weranson, Aotiga toujours Weranson. Il restera toujours Weranson parce que Tissiko Batu, Bazo savourer toujours du Weranson, Bazana Weranson à Bango. Moi, lelo,
nga na ebiso beti au moins de toi bona kati ya Congo so tali 100% Congo we ranso na zala kati ya ndako moko donc yo beti so linga we raté yeba peut-être mwana mama leki na mino linga rai zo comprendre donc toi na ba we ranso na banda ko nyonso tu yo mona ebisaka batu ba comprendre réalité o nzamba atomboli mutamoko ko kitango te bon nga pena na ko epingle belé te pour na compte o makama politique parce que to sapé émission moza ya musique les a auto ça ozo ya manga so na mina pingle belé makasi parce que na za vraiment na ebelé pena ko yeba na compte politique te donc ya mona ko epingle on te mais on nga na ko sa ba fanatique na biso la vie continue dans les rois d'Afora a toujours we ranson a toujours l'homme qui contrôle les territoires du royaume Congo systématiquement d'être un pouvoir extraordinaire capable de guérir même les malades et on a pas il faut apprécier l'homme à son époque à l'ingratitude condamnable mais quand nous allons combattre par des preuves tangibles ça va chaîner mais quiconque châtie we ranson il sera châtié par les inconnus ndeska biso to bimaka ba Sankara babimi ba Piroje babimi ba ya Ojani babimi ba Blaise Elema babimi honorable King Tekila babimi ba ve Percy Tumba batu babimara dans ba fan mes hommes ngana ebisabino omoni lelo il faut comprendre que donc tema tozali na mutu mo ya makasi tozaka na mutu na makasi toyeke bato ebele bakoloba na bafaçon na bango mais ba on aime tema na bango yebi conscience ya mutu yebi ebi ata bako bandoloba pona we ranson mabe ba fan bakoloba ba o tu bakoloba pona koluka moi leo na Congo na mérité leo mo na Congo na tala na salanga mo analyse na comprendre congolais aza mutu moko pona koluka kaka ko bebi sa vie ya ndeko na ye donc on a mona na Congo donc congolais na mutema mabe mo de naissance mo boy aluka ka elo mo boy pakota on na kati donc congolais azango ebisa mutu courage congolais azango ebisa mutu félicitations congolais azango ebisa mutu peut-être merci zompan so ba libeta bali pas le ba en tout cas félicitations sia Petuana Tchel c'est boy so mpande bakenda congolais kenda bon au papier le prince auto ça elo mo boy au monité asimbi donc congolais kondi mateke ndeto va na maison blanche ke président na biso Roger Mukendi atongi ba on a maison blanche maintenant yaka Joana Mutaba moto mi parler déjà bimi eza libanda na misu na ngala zo mona ngo et troisième pe kolika ningo lo baki troisième colis déjà ngane libanga on a yawate na yesi zibe service na zwakata 37 colis awa na zibe service na mbala moko 37 oh ngaku na banga kina yesi mwana chaka 3 ah bon yiba yango na kiserie na bango ya musala basa pena Brazzaville mwana lobaki nanga pe na Angola bazali na Angola bazali na Brazzaville c'est que to benga bango monde entier ukanseri kula mundele na moni yango acha mundele te azakia yo mutuza na France précisément ezala na Paris ezala na Rennes ezala na Lyon ezala sika nini soko uza na poli na yo kunyo kwa maneyote ba numero na biso yango wana benga na yo zibe service aku livrer yo carton pe ko retirer ye muku akuya kuzwa yango pe akuya wana Kisasa kaka Kisasa te ya maniata makalu na Point Noir na Brazzaville na Angola na Kinshasa place à Robunga ezate Hugues la coiffe Et enfin, je suis arrivé. Salon Hugues la coiffe Ikote. Non seulement c'est un salon de coiffure, mais aussi une machine de transformation des hommes et femmes. Regardez-moi comment je suis. Vilain. Mais attendez, 2 minutes. Bogard. Vous allez voir. Hugues la coiffe Ikote, votre salon de coiffure mixte afro-européen situé sur la Nationale 3 au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois. Pour plus de précisions, veuillez nous contacter au 01 41 55 00 00 ou encore sur notre site hugueslacoiffeikote.com. Nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 20h, même les jours fériés. Hugues la coiffe Ikote, l'homme qui coiffe la ville. Hugues la coiffe Ikote, le salon de coiffure mixte afro-européenne de proximité. Au 174 avenue Aristide Briand, les pavillons sous bois sur la Nationale 3. Un seul numéro, 01 41 55 00 00. Hugues la coiffe Ikote.
La beauté de votre chevelure chez votre frère. Hugues la coiffe Icotane, même père, même mère. Chikicha, chikicha, cha cha. La beauté peut tout changer. Salon Hugues la coiffe Icotane. Quelle beauté! Sexy pour les femmes, ndindi pour les hommes. Johanna boy donc congolais ça na bilo moi bon yo monto ngi ko kota pena na mama congolais te passer toi na devoir rebelle talati lelo Michael Jackson aza kufa asenga weranson abindenge nga na fêter anniversaire nanga na bengsi Shaggy abeta concert na ba américain nyota bengsi ka Shaggy mais tango si Shaggy c'est comme na betina yo ozali Michael Jackson o ya monde te ebi mais faut na beta suna Michael Jackson d'Afrique o ba bengi weranson o mona Shaggy mbangu ye moti na kisasa présent weranson en tout cas to beta no concert moko parce il faut na beta pena Michael Afrique na beti na Michael o eza ya États-Unis yo monte ba beta ba on a présent weranson nani Shaggy azonga atikala ka tilelo afungula muna ka seka seka so ngo yebisa o so artiste moi bimi na États-Unis abina na succès ebise o beta na wer question lelo Shaggy comme obeta yangwana donc moi biso tema to yeba weranson makam le roi da fois ça ditemele kebele to linga isu ko sa ko te ke weranson ma ambasala to bando comparer on a mutu pour lelo na Congo o et puis mon ntebi et le retour mutu ko sala soit sali récite ta vie na il faut ba j'ai fait du weranson. Mais est-ce qu'on a échec au weranson de toyoki balubi que weranson à côté recours na cour constitutionnelle pour les éléments plus bas résultat moko provisoire au signé pesaki. Et c'est vrai, tous les archives, tous les lembeli n'ayant bois qui n'ayant à continuer aux ezali musique. En tout cas, comme on dit, les loges sont autant coûteux, na problème au boye. Oh boyo kabino en tout qui papa la biso excellence papa la biso o lelo skwaza numéro 1 mboka la biso papa Félix Chilombo ota la biso ayebisa ibino lo mo boy base na ngelo bina retirer so bozongi boyo comprendre monde musical ngolo nzambe ya base c'est weranson c'est wenye musique à maison mais oti lelo ata répéter ça te boké kuna bomona ba parlementaire debout ba vendre pour bas information et ça c'est l'orchestre o boyoka komba ba manzaka mankoi boyoka ba député à la samba boyoka ba sénateur ya la samba boyoka ba nzoy de weranson boyoka ba FBI. Donc weranson de mutu na histoire musique aza abana makambu na ya ba base na ba base nyonso baza incapable de voter weranson pas bima député tout ba voter et sur ba base na biso si il faut pas ba lobati zon pas parce que na minute na ba professeur bimi na ba pasteur ba leli ba bi weranson le roi de la forêt en tout cas yo ndongo za toana on a besoin na yo et puis nde toza boye toza raso to vandi to théâtre ba ke na monde musical to na weranson mo ravani kuna na kati la preuve no mona wera banze mnenyo surtout a terre ba tu na kati aloba koko tabonganga te yo koma lokola ntone ko boma moto te no koma majorité pluriel ke bana bisimba simba no ko ke kende seni pepe toute autorité vient de Dieu yoka message. Donc c'est-à-dire que la minute yo batu bazo déclarer parce que ça weranson tem tabake ngana ko kota reku mais bango moko taba comprendre que weranson babi abimité mais il y avait déjà au batanga ki babi bango faut ba kenakata reku batangi komba weranson. Zompa la preuve en étant les 40 première mission à Salagana RTNC et pas mamile là le baki on weranson les rois de la forêt en tout cas ezo 50 to yo ki yo faut kenandenga reku. Zompan déjà zo mona ke batuni en tout bazo comprendre que weranson ti azoya na monde wana ayaki na ambition na parce que il avait bien parlé que na weranson émission c'est comme si weranson arrive vraiment na posa au côté recourté. Ça là qui na grande sœur na biso ya mamile là on a passé ba gros bisous donc je vous aime beaucoup pour la lignée vraiment ya mamile là parce vraiment muto sala bien olanda lo ba mama biso mamile là donc oza pena na ba lignée le mo boy oyo oso tala ke muto osala émission puis bato ba talo baso respecter d'abord habillement nos ara kitoko d'être na yo et puis alliance na liboko ba ko déjeuner encore tata tongo batali alliance batali babino en tout cas moi ça ba sozo sa émission yo pe lukola tali net à vie claire obi ma série pour ça la net à vie claire obi mi série été au rosa émission morte na beti masengo weranson les rois de la faute. Merci beaucoup.
Vous comprenez? Tant voyez, à ça émission a expliqué que tu vas comprendre. Déjà tu vas comprendre que dans fanatique à Ranson les rois de la forêt, déjà tinde bazana. Bango va comprendre. Ya to ba ki biso to forcer natirti. Déjà la vie continue parce que makan Owe Ranson na sali, ti lelo ba te belé bazana bezo ba salango. Lelo ba tu ba ko ganga, ba rêve na bango egoza ba passer Owe Ranson. Na histoire musicale depuis musique et banda. Ko banda na États-Unis ti to na fin fois ya mboka oya biso monde na te ba bengo gris gris. Ba ya bisa OK na histoire musicale na beaucoup ya lupango ya musique. Ba lobi ke Owe Ranson les rois de la forêt makambasa na vie nango musicien monde entier ma otika osalango te. Concert les plus long ya monde entier ba comment na bi comme bi que ça concert Owe Ranson na beta na JBA na Fiki de 22h na 14h ko kabola bango. Monde entier depuis banda ti batu ba kufa ba leka na musique. Ata mo ko salango te. Il y a un moment où il y a un respect à public na biso. Respect public na biso to bona ko le bebele. To ko penga na makambo na katite. Na into kota po makamba mine nezoya. Po na minute marche patrimoine et route ça na kata mboka batu musu ba révolter. Nga mutambo ngabi koma we ranso fa bimsa formidable ça qui comme na ngezalate. Ta na minute fa to bimsa formidable na fait. Dis-moi oh, mais si ko na minute mutambo ngabi non we ranson. Na ki formidable les obima. Mais comment ngai docteur? Le teta. Parce que na minute au docteur le tenta jadi azana ba démonstration moko akoya boye akabelo ndinga menace pour nazo banga penai pour moi quand même là peu moi na muke na ba problème sérieux faut nazana tant qu'on vivre il faut natala kaya faut natala ya ben mouchen il faut natala kaya ba principe zo natala pe ya mère na bango okoya kabela na ndinga menace comment te papi le prince deni na ina sombe lu pa nduka lu pa mona lembe za $450,000 na ko piquer pe crise il faut na luka na zwa na ndenga bien docteur na ebike ozo kaba na ndenga ya kanda mais pour na ngai kabela na ndenga bien luka pe vi na nga eza sérieux ko linga to kabela de façon que na bossa na ba kolo na ko mona ngane na ko lu kola batu ya moi ba mise belé bazo soite na vie ba na malédiction Owe Ranson le roi de la forêt a salio abimi son ami so batu lelo na vie no comme ka ba $50 na facilité na $100 na facilité moleki na télévision boy Owe Ranson malédiction héréditaire na bible ba bien ti na 10e génération yo ko matata lupango lo kwa Blanchard Mosaka tira makambo wana oh yo mo lo bien ngoti docteur Jeff Diadi le teta donc akabelo na nenga respect so ka somme lupango na lemba wa donc oyo piqué Chris Pamba on dit tellement na le pont na kindele na au moins na minute na papa mapa parce que ngai nazwa chance na ba porter parole to kei so tuni sankaye bisayo to beta concert na kati ya Maluku nani na biso papi empiana na sala démonstration makasi na kati ya lupa on a ko supporter chaque tabi bazo mabeleo donc nazo lingate parce que bato kadastre miko ba luka lukanga nazo banga siko ya lemba et puis nga na histoire makamba musique oyo na uti monga fula kindele na erigini par après ton abandi histoire ya qui porte parole na ga déjà mutu on nazo ka lupang mobimba déjà nga mona banda na lulua tous les musiciens ba beta tout répétition ba beta tout chenga ba otaki papi le père aza déjà papa kenda natika na habité wana fona luka batu ke ofutela kuna dans na minute on appelle songa na locataire so mutana 60 mapango aza na nazo boya koloba parce que so na bina na 70 mapango ba ya kabela nga suite ana minute to benga poto ba luka code na minute chef même le boso ki ke nga na za code na banda kuboy ati na ndeni démarche voit même ya mukanda po oui que merveille rambo mikolo c'est comme abe alongwe na via makolo lobi nako tout à papi le prince po yekaka makolo Owe Ranson otala ka le prince te soldat na yo ya boy na catch po catch biso ba betima se to tambola na ngapa na ba tournage émission po kalate JP ya mais papi le prince ziko ne merveille rambo lobi Kofi Olomide libéré bango ba jeep parce que bido maison mais on monte que so pas bino hein tunani omoni lelo Hollanda makamba batu mo ni mo vient na biso mo pas Xavier ya président na biso le roi de la forêt avait mo azana ba initiative na ndenae ce merveille ramba zu voiture et ça la biso pe plaisir ça peut m'abêter to ou peut-être to luka to be bisango mais merveille ramba tout angate parce que nganzela ngana tambola pe na kata principauté parce que so ya ko luka tout abatila veut dire voiture ne ezangi my frère. Parce que devoir na
ngai eza makanisa mutu parce que nga na kende Dubai pour na somba bateau de pêche prix ba pese linga yango na bateau de pêche na esi bango bo bakselanga 2 ans parce que ndé toza boto sur la yo déjà makambo en marche na makambo bateau de pêche so devoir nga na ye nango ya bateau de pêche donc so yo zwindako ko kanisa teke yo so zwi ko sali flat nga pe fona sala flat peut-être nga pe na rosa hôpital donc c'est-à-dire mutu na mutu aza na ambition na ye mutu rosa l'hôpital mutu mso habité nga pe na za focaliser pona ko luka kaka na bizaka pilote donc c'est-à-dire ndé na za boye mambaka eza un problème moti bon nga pe na za concentré na bateau de pêche. Pour na bateau de pêche na biki na olongola chômage et belé na kata Congo. Il faut te contribuer na mboka o. Mboko eza biso. Na kana devoir kombo mom na kangati lelo tant papa na biso Kabila le fils akei papa Raïs a biso 5 chantiers. Na 5 chantiers ti siko nga na contribuer le remonter on na bika bateau de pêche. Pour bateau de pêche nezo ya boy na longole bela chômage. Na pesa bisala. Oza comprendre. Wasko ba kanangai. Donc ça bakananga donc c'est-à-dire au moins ma voiture eza na ngomoni lelo to revendre na pe bona rozo pe chance au zombo moboy mutu musa ko bande na zwila ona pe kanga ko bule petende na boinga ambition na ngefo bana nga balunga na mboka o monde na banda ba dema yo sengi docteur Jeff les teta yo sengi ga de lupangu kana lemba na yepse kana lemba eza la référence mo bona tika na kata lemba ba kota lo statut la liberté auto mona lelo to moni pe ve la biso go tanzam atiki prise na e bazo mona na pourquoi pas ngape papier les points na tike lo mo bona ka charge na tala ngo ka boeba na comme ka libanda na suko libanda na talion ba batondi ba papier les points ça otanda ou mena vandité na otala. Voilà, merci beaucoup. C'est l'ambiance de l'émission, hein? Donc comprenez nulle part ailleurs que dans l'émission News de Kin avec moi Betty Masengu, hein? Champion KMB à Lingaraboe na Kenya, Blaise Kava, Igwena Kata Kenya, na Lobaki. Donc mutunanga donc non Kenya kalate une invitation na bango. Donc balobi Kenya j'arrive bientôt. Hein? Champion KMB, Blaise Kava, Chaler Mandoulé, hein? Chaler Siamounou, Barcelone. Jeda Charlie babizwe belé ba fan na to Kenya na bosanité mame Milinzemba moi c'est papa tous pepele en béton na kata London wana prince Francis donc balobi papa nzamba pambola yo donc yo penza ozanga jamais na ba prière nanga donc prince Francis donc na kata London. Donc na évité quoi mingi olobezate mais ou melazala zala muto apesi betima sengulusu musala muto pamboli sou betima sengu tetika yo po pambo na nga pe na pamboli yo quoi. Merci beaucoup na John Lubila l'exceptionnel la joie Mado Pichuna na kata François de gros bisous à vous. Voilà Papi le Prince na minute formidable comme ndenge nini po we ranson azongi studio lisusu na bokasi ya docteur Jeff Daddy les têtes malgré nga on a lembo on a été sponsor na biso na Congo promo hein na ebi ke solo na bien betima se ngoro sepela la demande côté déjà dota to bandi demande yo kabara na ndenge ya agressivité biso pe to côté demande na ndenge agressivité. Donc en tout cas talara betima se ngolo bina na liete mais na ebi ke docteur tango ta l'émission oyo beti au sentir robenga ngoza na sourire mo boza le roi dernière collection o Eve tant ba ebisa ki en tout cas lukuta mabete ndeza boy yonde ozaboy bazo sala na mupanzi ya Adam obi sourire azaki nango sourire yo poza nango donc c'est-à-dire nazo eba ke jouer ngo to ozabiso mbala ka sa western mais nazo banga ebime na biso to lukato za déjà na ba jeep ou bien ndeni mais vis-à-vis ya président la biso papa Félix ndenge déjà na ebike entraîne à lobina elo te bat bando changer maloba ba mo na yo ki o côté kuna o te bato bazai ba journalé déjà bendiele ba na ba comme si bango ba engagé zompa mutu nyota mo tubela donc c'est-à-dire que to comme dans des ans na peneza ke to kende ba to kota wesen to bimi bien. On doit occuper bisoté en tout cas dans la minute formidable zoya dans Mikolo so ba mona ba répéter toi qui en coulisses et ça toujours préparation à sortie officielle il y a formidable mais la minute le roi de la forêt a zongsi ba répétition normale comme d'hab chaque mardi mercredi jeudi tout ça bon na zamba playa mardi ça en coulisses les rois de la forêt peut sa chance na bino bana basi parce que bo ba maman potala bozala na ba moi na bino mo boy pour Mikolo le 14 il faut surtout honorer bino et puis déjà le 8 mars ici ça reçu ba moi na bino les rois de la forêt peut sa bino parce que yemo boy bi niveau oyo à respecter maman na biso si déjà pata maman pasteur mona maman oyo à la fidélité à mon ban naï donc c'est-à-dire que
les rois d'Afrique appellent Sabino et puis après ça chance na ba groupe nyonso o soutenir Weranson na kati ya ba WhatsApp. Donc à commencer par les chanceliers de Weranson, ils ont dirigé par ya Dr Iggy Malongi, ba Titi quand il va faire des millions, ba Rachel Gina la propriétaire, c'est ba Alpha Mampuya, ba Selé, Fumba Zebele, tous na ba les Weransonistes. Ils ont dirigé par ya Dr Ridet Touka, toi na ba maman Edwige na Katagoma, tous na ba les intimes de Weranson. Toi na ba 100% Weranson, ils ont dirigé par ba Johnny Milong. Toi na ba le combattant de Weranson, toi na ba les fidèles de Weranson, toi na ba Nzoy de Weranson. Donc toi na ba groupe Ebele. Mais mercredi, jeudi, ça va répéter, mais ça va populaire. Et ça va répéter, les rois d'Afrique, ayokara fanatique. Et on a vu ça que Weranson, les rois d'Afrique, à totalité, c'est la musique à maison, mais à tout la base, tout la fanatique. Bolobi ni po naïe. Donc c'est-à-dire que Weranson a respecté la public. Et il y a un moment, les rois d'Afrique, Binotuboya, tous sont aussi répétition populaire. On a préparé des concerts. On a Béatrice Hotel. Et ça, il y a présentation à disque. En même temps, ils ont accompagné sortie officielle, il y a des DVD, il y a des coffrets, il y a des DVD, il y a des DVD, il y a des clips, il y a 16 jours de la semaine. Oh, monsieur, il y a des bimate, oh, monsieur, il y a déjà internet, il y a déjà des pages officielles, déjà il y a des savourer des clips, en même temps, les DO, tu as Bibois. Tu as concert Moko na Bibois. Les rois d'Afrique vraiment encore une fois fanatique tout balingagaï. Au bon on a besoin de savourer bonne musique naé. Boya vraiment belle. Au moninga lelo Nazaresu na tante Bettina ya na bake. En tout cas ba fanatique a Weranson boya et belé to beta concert tout ça la plaît. Lelo muto yebi quand on parle de Weranson nous voyons directement du plein. Déjà et comme Weranson synonyme ya plein. Donc Weranson sort au sali fête na yo. Au côté la barbe tu batondi. Oh likamo simbi faut le ba j'ai fait du Weranson. Na ba mission na bisonio tout partout bobé. So moi qui récite na yo, obi que j'ai fait du Weranson. Lelo quand on parle du Weranson, nous voyons directement du plein. Donc faire du Weranson c'est faire du plein. Donc synonyme ya Weranson c'est faire du plein. Yango ba fanatique tout. Déjà au bolinga Weranson, programme la binobo c'est la 7 sorti à DVD 7 jours de la semaine les obima et puis bon formidable autozaki au moins 5 titres où ils ont des chansons na 3 génériques formidable parking na taxi jaune au bakuta ba Jamaïque bakuta ba Goldberg bakuta ba Diego tu as eu 2 chansons les rois d'Afrique pesa qui chance na Nicodème na Café Room de façon que na kati ya banzem na bango ba mission na biso musu o asikana nous ba marketer na kati ya wenge musique à maison mais bacha œuvre de façon que les rois d'Afrique a fou la bango parce que a messana ko fou les a pension na e ndenga fou la batutu o babima ndenga fou la pe wa o baye mais tellement siko disque wana ezana ba démonstration makasi batali babi non na boy babenga yo natika sima moi ça ligoro de kebe photokota tozo mabanga yo match parti moi ne bandi yo moni déjà ba docteur yemoko diandi de teta abi 9 fois zo banzembo to banzembo susu wana bazo yembela golf kizola yebiti président golf kizola to wana ba surprise monsieur eza vraiment makasi o vomezo sengake déjà mars o egoyinda quant à moi bateau tout bazana besoin ba benga papier les princes donc code nangé za ya komba mwana nga pour beta plus 240 beti ma plus ya uli musheni 97 067 16 44 donc plus ya uli musheni 97 067 16 44 quant à moi d'abord on a félicité archevêque même le Bobo à Paris na initiative au sali ya ko sala opération zéro fainéant pour na ko certifier ba ya de façon mutu et face à la musala ndenge lelo maman na biso obukani tozo sala boulot na yo mama nga na osala boulot nanga pension na biso lobe photo to ba préparons lelo to ba déjà que lobby retraite nanga zande de fo osala yo moni batu mususu bazui courage babukani teto ba mon archevêque même le bobo a betin c'était batu bando sala merci na zéro fini archevêque même le bobo na remercier pure via bankale ya wuli penze me ba ya wuli na remercier via nanga na kata Belgique ya Garin Kumbu na pesi mbote na massa nanga kandi tu sais va ba kandi pourquoi pas na via na biso Freddy ngoma na pesi mbote na massa na nga basiman kinganda babasiman na remercier vie na ngai ya Roger Mvumbi na robo sana ote vie Bob Kinzondo pourquoi pas na président dans l'île honorable Lutumba wana ce que ba base à maison mère honorable Lutumba honorable na remercier Blanche Kino moi c'est Itoko pourquoi pas na Dieu donner Moulobe Mr Cash Caleb Lola na kati États-Unis Oscar Kwango na robo sana ote Alpha Mampuya ya boga leader bana magia Londres représentant voilà bakoko Tuzai pourquoi pas na papi ki banda somba la talelo Titi Mufuta 3D pourquoi pas na
Rachel Gina la poétesse a nakini na remercier d'abord place Oyo ba Mbibiso Maison Blanche a na Lemba super deuxième pas boss Roger Mukendi wa na moni en tout cas ba Obed na moni ba Patrick Kasongo ba petit namso ba Jemima na pesimbote na MDD Business Fisson et tout représentant valable panneau solaire na Congo vient nga empereur JP Lumbala na robo sanote vient nga honorable Timothée Chimanga Didi Munganga na kati ya Fridicil de Marc Mayasi Lucas ba joyeux anniversaire batu balinga papier les princes apesi ba mbote yomo ba mbote ba prédication à ma casse maman za toujours si malabiso maman na biso si les jimam patala ba prière biso bana notre zaka. Merci beaucoup. C'était la Papy le Prince. Hein, donc, merci à John Bilal l'exceptionnel hein, depuis les États-Unis. Many exit. Jean Bilon, merci pour les images. Merci à Serge Pierre. La joie Pichou ma belle. Hein, donc, Oumela Nakata France. Merci beaucoup déjà. Na Prince Francis. Nakata London. Wana Balobi, il n'y a pas de. Ah, donc, Osara Ayoka, Osara Ayo quoi, Zala Yo, Rotika la Pera Ayo, donc, Prince of France, depuis Londres, moi c'est ma mère Miline Zemba, moi c'est Papa tous Pépé Ambetolo, aussi à Papa Dave Moubama, bisous à ma maman chérie, maman Kati Bakissa, Staïd du Benecha, Ben Cap, bisous à vous, donc bisous aussi à ma maman, hein, maman Jeannette Bakissa depuis Canada, bah oui, petite soeur propre et à maman Kati Bakissa. En tout cas, de gros bisous, je vous love énormément. Merci de nous avoir suivis, chers fans. D'ici là, portez-vous bien. On se retrouve déjà pour un prochain numéro de cette émission. À la prochaine. I love you so much. Thank you very much. Abonnez-vous massivement sur votre chaîne Congo Promo TV. Surtout, aimez, partagez. Appuyez sur la barre rouge pour s'abonner. Cliquez sur la cloche pour ne pas manquer un seul événement ou une publication.